vivait dans un pays où la parole était jetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Alléluia. On lui proposa de s'asseoir en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. Dieu ajouta l'intelligence à ces quatre beaux jeunes hommes à cause de leur sanctification. Cela étonna bien les rois. Il peut arriver dans ton pays. Les péchés est autorisé. Faut très loin ne crains pas Dieu. Toi, enfant de Dieu, fais attention. Vraiment, na Luka, kokutana papa Patrice. Pour moi, on a bien papa Patrice. On a bien frère Patrice. Ok. Na Luka, ba mboule, aza papa langai. Koko yoka ye mingi, et sali pena kola. Amen. Voilà. Na Luka penza ba mboule belé ya kokutana ye, mais na zo occasion na te. Mais Nzambe ayaki ko salanga ngolu opportunité mwana ka na 2002. Na 2002. Na 2002, oui. Donc l'air wana soki na obosa na te album ezaka na terrain ezaka tribunal Nzambe kozala. Tribunal Nzambe kozala. Voilà. Ouais. Zoé ba kezaka mois de juin il y a 2002. Ndé na salaka effort kolongwa Pascal na kenda pena makona zoé ba jour na kenda makolo uniquement na kutana papa Patrice. Quel sacrifice. Voilà. Na komati l'église l'air wana bazaki en face na mangembo église ya mangembo. On évite ceux qui lelo baza sur wana te. Mais na l'air wana bazaki wana na komati l'église. OK. Alors na kuta frère moko na saluer bango na poser pe kananga frère wana meminga tina bureau. Ceux qui azaka pasteur on a 2002. OK. L'air wana on a zape na idée. Pour nga na kendela ki penza makambo mususu. Vraiment. Alors tant na komi les frères meminga tina bureau na posé pe kananga na ye test tout ça beta guitare na yembaka na imitaka frère Patrice tout ça ali loko les gens makambo ya musique ya test wana faut kutana ye moko faut mata étage. OK. Alors na mataka secrétaire orienté kanga na éviter ceux qui papa aux en bonne mémoire koyeba déjà ndengo zokena histoire wana papa Patrice sokayoki. Peut-être alors on a mataka tili kolo orienté va bien okuta 3 portes 2 mais yo tala ya katikati kota osowana papa. OK. Nde na kota ki na kendaka petit kuna na kota ki pe papa to sola kana ye na yoga ka esengo ya komona papa Patrice. Wow. To kuteli penza boye. Kola motamoni Nzambe. Vraiment oui kaka ndengo lobi. Na zalaka na esengo po de 95 qui n'a pas imité papa Patrice na komoni na 2002. Donc en tout cas ce que muta kufa na sengo. Oui oui. Nde jour na ngapi aliwa yangwana. Wow. Donc na sepeli ta on mona ka présence à Mosai na Nzambe papa Patrice ngabi na sa mutema mi yobi mutipenza na polisi ngapi na luka kaye. Vraiment. Papa Patrice ayebisa nga boabi biso test ko yemba boyo yebi tozio kaka baoto yebi te non biso ezaka bongo te. Biso ezali awa soki Nzambe penza mutatindi yo. Oya travailler na biso kanga date oye lelo parce que ezaka na mois de juin. Kanga date oye lelo na mois prochain, c'est-à-dire na juillet. OK. Soki est tombé date ngo est tombé ko tomber pe ba mardi, ba jeudi nango yo foya parce que lero na zako yamba jeudi. Foya. Alors soki pe oyeka na sentiment to Nzambe ka na loyenge kaka yo moko mona ka eloko sango. Très bien. Non ndima papa Patrice Nzambe. Ndima penza. En tout cas. Tant na kiti na se secrétaire a pesanga moi jeton ngo tilelo pe na zama mais na bossa ngo yana ngo. Na numéro ya téléphone. Tilelo ezali de 2002. Wow. Wow. Bandeko balandi ya chaîne Prophète Richard Nimi TV boza ya kopambola bipai nyonso bozali topesi bino bamboti ebele bozali na partout na monde entier na États-Unis et quel que soit esika nini bozwamani kimia na Nzambe ezala partage na bino tozali toujours ko
sala ba effort pona ko luka pe ko salisa bino na kimia pe ko luka ko transmettre bino o ezali ba bonne nouvelle et na lobaka chaque fois que chaîne oyo ezali chaîne moko oyo ezali ko édifier bino pe ezali ko memela bino ba makambo sika awa ezali chaîne okuyamba ba yembi okuyamba ba sali na nzambe ya solo solo okuyamba makambo ya bien oyo ezali côté ya kopesa ba leçon pe ba mateya kati na bana na nzambe. Alors je pense que na bosanité kopesa ma fille Fura depuis Canada Bambote ma fille Fura avec toute la famille de bosanité kopesa notre bien-aimé l'apôtre DG depuis Paris Bambote et Belé mon frère apôtre DG ko oyoki ba makamba boye bosana te vraiment ko commenter bosana te ko s'abonner parce que ozali ko zo makambo ya mutu ya tolobaka chaque fois contribution na yo na kata chaîne oyo zali kaka ko partager ko commenter pe ko s'abonner tango oyoki biso parce que makambo ezo leka awa isa makambo ko ya mutu ya makas. Alors devant les plateaux c'est lui-même le prophète Richard Nimi. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Nini, comme on a sous-subi ce côté, les ma liboso, il y a plateau oyo, ezali vraiment, li kambo ya sika ya mutuya, na meme libino. Alors, tango zali kolanda yango, kozanga te vraiment kolanda ngoti na suka. Nini kamango, na meme libino, un chantre de l'Éternel, bande kobalingami, chantre oyo okoyoka, ali chantre ya nzambe ye penza abandi ko yemba uta bo mwana na ye abandi ko yemba uta bo mwana me chantre ngo azane mutu alangwa vraiment Yesu pe alangwa mutu moko babengi frère Patrice ye vraiment azali ko yemba soki oyoki ye soki oyebi ko différencier batute olobi pena ke ye moko frère Patrice donc eloko ya kokakola ezalité azoko yemba doki lokola mutu moko penza amelaka pe mungongo ya frère Patrice ozo yoka. Je pense que bokozala béni tout à l'heure ici ozo kolanda biso kozala béni boyoka penza ba grâce moko makabo moko ya solo na mokili bato bakokanaka wana vraiment na koyeba kosenga epai ya ndeko na biso kuna na sima ya kitalatala ayeba ko tchela biso ko présenter la biso chantre na biso. Bonjour papa. Oui, bonjour papa. Comment vous allez? Nous allons mieux par la grâce de Dieu. C'est vrai? Oui. Santé kitoko quoi? Santé bien, merci. Ah, Zamba Zarukum. Ozali boso il y a chaîne Prophète Richard officiel TV Bandeko bazali ko landa biso awa partout la seule chaîne oyo ememela kabato makambuka ya nzambe eza oyo. N'oubliez pas que baolanda yo na Lubumbashi, bazolanda yo na Congo central na Matadi, bazolanda ti na Kolwezi, baolanda yo na États-Unis na Canada. Nebi ke famille ba ya ma fille Zawadi azali kolanda yo ti kuna na Paris. Surtout ba na Paris, to pesu bino bambote belé. En tout cas, bozali komona notre frère, il va tout de suite se présenter. Boyo Kaye, Makambo Amemi ya somo ya mko. Merci pour la parole, prophète Richard Nimi. Nzambe azwalokumu lolenge wapi asali ngolu ete mukolo lelo na zala liboso ya kitalatala pe pona ko saluer bana nzambe nyonso bazolanda biso de partout bisika bozwami vraiment na pesi bino bambote mingi na kombo na Yesu Kristo. Je crois bien que kombo na ngai papa Pindi Saïd Christophe. Pindi Saïd Christophe. Pindi Saïd Christophe. Voilà. Voilà, nazali mosai na Nzambe oyo nazo sai la Nzambe kati na nzela na loyembo. Et na banzi lolenge prophète uti koloba malembe tukoyeba ko découvrir oyo nga nazali tout olo ya émission na biso voilà. Makambo ya kitoko papa Christophe Azawa mama Furakuna. Je pense que Vanda penza liboso ya télévision Olanda papa Christophe Tina Souka bongo boye va ko découvrir papa DG
Papa Christophe a zamoko ya centre de l'Éternel. Ye azosala nzambe na kati ya koyemba. Même na koyemba na yelo bo na sepeli bandeko na lukela bino ye nazuye musika pote nazwa ye na sali ba sacrifice ebele. Mais na yebi ke chaque fois to sala ngo po na bino bozala malamu pe bozala édifié et mingi pe pour la gloire de Dieu. Alors papa Christophe to yoka kombo na yo pe bana nzamba yoki kombo na ningi na meka kotuna mingi est-ce que si o kutana na yada na nzambe? Amen, merci. Ouais. Si na kutana na nzambe na yamba déjà Yesu Masia tant que lokola te mais tant que Seigneur est sauveur abo moina ngai. Ah bon? Voilà. Donc yamba est déjà. Merci na yamba. Vous allez déjà baptisé? Naza déjà baptisé de 95. Depuis 95? Nazi baptême le 21 avril 1995 na Kenge. Na Kenge côté ya na Bandundu. Ex province Bandundu. To pesi bande konyo so bande ko Bandundu bien que to lobi awa tribalisme te mais ndeko se présenter déjà kaza mutu yakuna. Donc kuna nde ya yambele yo depuis 95. Donc c'est que ça oza mutalelo te. En tout cas, bande ko Bandundu lokola pasteur Pascal to peso mbote et donc on est ensemble vous allez kolanda ndeko na bino awa. Donc depuis 95 ndeko ayambi kolo yesu lokola donc étant que Seigneur est sauvé le quoi OK. Papa père spirituel nous en père de la foi na yo, des pères légitimes de la foi na yo. Izanan. Merci pour la parole. Père nangai ezali papa Kapata Mbamba. Kapata Mbamba. Kapata Mbamba. Asa vivant. Ah, tu asaki. Asa kenda déjà. Akufa déjà. Akufa depuis quand? Moi kala. Ah, paix à son âme, hein? Paix à son âme. Donc, il t'a baptisé. Il t'a baptisé. Ok. À Black Sope, ABC Évangile. Oui, il t'a baptisé dans Zambé. Ok. Donc, depuis 95. Depuis 95. En tout cas, vraiment, paix à son âme. Zambé, Ayebi, Lolenge, Basali Nayo, Basali Nabusolo. Et place Azali, vraiment, paix à son âme, papa Kapata. Kapata. Tobo Sani Peyote, vraiment. Bien que aussi a permis na kimia mais ba fruit na ye ezomona nanano. Alors sikoyo makamono ya koyemba obandi yango tango nini papa poto boy kotuna makambo age awa musu déjà lokola yoki alinga bando ko calculer sikoyo banda tango wana tintango do obandi koyembela nzambe lolenge nini pe tango nini. Merci. Na bandi koyembela nzambe kaka na 95 wana. Oui. Na bandi koyembela nzambe nazali ko interpréter l'air wana album ezalaki ya Daniel Babylone. Donc de moi arrête-toi, il y a frère Patrice. OK. Dès nazali ko interpréter beaucoup plus album wana, l'air wana. Daniel Babylone. Daniel Babylone. Oh, frère papa Patrice. Oyoki batu ba interpréter banze mono pe bazali depuis non. Tango wana nazalaki déjà ko interpréter ko yemba ngo na l'église. En tout cas nazalaki na groupe musuto moyembi mususo nazali ko imiter te na lero wana. Oui. Ezali kaka le frère Patrice Ngoyi Musuku. Frère Patrice. Depuis 95 nde na bande da ko yemba na batango wana. Mais à part ça na ko yemba pe na Coran na biso a fait pas kon za malamu na Coran. Donc ozali ki muta fait pas ko. Na fait pas muta fait pas ko na lero wana. Aki tango na bande da ko yemba. Na zemba na Coran na biso ya ba papa choral A. Lero anga moi muke mais nazo kota na choral wana ya ba papa choral A. Nazo yemba mais pour na etali musique on est chorale mais na etali musique penza na za ko interpréter beaucoup plus frère Patrice ngamo pe na obeta kalindanda à l'époque voilà. Donc au bandi ko beta guitare depuis temps wana bon guitare na bandi ngo penza na 90. Ah c'est que ça loin papa moko muso pe to za pe na posa pe o meme biso guitare awa ba yo kanano parce que nzamba na posa ya ba louer na ba instrument monsieur nini papa etine et poussa yo. Nini poussa na tango na ozalika na Afrique konza malamu. Oui. Alors église no ya liboso oyo semble la que ça église ni. Bon. Tango zaki mwana biso ni osto que toi na ba église to uta tina ndenge na za boy. L'église no ya liboso oyo semble la tango zaki mwana muke. Bon église ya liboso on kutaki ba parents za catholique. Catholique. Papa na maman po papa za catéchiste na catholique. Ouais. Alors na botami catholique mais là na 95 tango fait pas ko et na moto na ngona Kenge. Nde na kotaki na landaki nde liloba nzambe ya kote makuna na obite ke na catholique batera te batelemela kote
Te, mes parents, bon, mais ko, en tout cas, moi qui baza tiens moi mulungi na kolo ba. Moi neti mwana hein. Perdre mwana. Mais en tout cas, simba raté. Vraiment. Franchement, na kota déjà batikila inga epe bon. Moi na poni nzela na ye, bakanga inga sunzela te. Nde na kota ki fait pas konza malamu na ndiko sala nzambe kuna. Bande quoi fait pas ko. En tout cas, bobimisi batobele hein. Tala neti lipamble monene oyo e bandi na fait pas konza malamu. Kuna nde abongoleli motema. Kuna nde yambi mbeli Yesu na kati na bomo inaye. Donc vraiment en tout cas to reconnaître ka ba mikolo baloba ke tango zo mela mai kanisa la source. Donc c'est que fait pas quoi en tout cas ils non non fait pas quoi en tout cas et sunga kingai. Même tango na ye na kimbanse ke na koma ko sanga na kimbanse ke 4. OK. Et pas ya pasteur Pindi Moyo. Pindi Moyo na paroisse ya kimbanse ke 4. OK. Les Rwanda provincial les alaki musée Mukisi. Ah on a Kinshasa. Wow. Ne na kamba maki na kimbanse ke 4 wana ba bayeba kingape bayebi bana fait pas ko ya kala ba ko yeba parce que asina yemba pe na convention ba maman esa maka le 8/8/2008 na stade à 20 mai na ta wana bono yeba na Korani bon na ta wana na tiki mamba Korani na mipesi pe na musique wana za na groupe wanga moko. OK. Oh bani groupe na ta wana déjà. Oui. Oh. Wow. Depuis 95. Mais les solo on a beta ya convention ya ba maman oyo sa maka na 20 mai wana za na le 8 août 2008. Wana siko naza na fait pas ko ya paroisse Kimbanse ke 4. OK. Leto kenda ko yemba wana mais en tout cas naza reconnaissant na musalo esami na fait pas ko nzai malamu na formation vraiment bankada inga bien. Eza église nde botuni eza penza église oyo dans la longue catholique église eboko linga penza nde ekolisinga et puis na zui baptême kuna eza nde fait pas ko nzai malamu. Wow, en tout cas vraiment pour la première fois ko kutana na musala nzambe lokola yo ozo reconnaître bien que ozalaka sukuna te mais ozo reconnaître quand même parce que papa obi ki basala nzambe belé baza ingrat baza ingrat do ki soki comme musala nzambe ata leka place moko abimi ingrat mais je vois et pas na yo donc ozana reconnaissance il y a communauté il y a fait pas comme nzambe malamu et obi ki basala yo et puis ozui ba notion ebele kuna so mutuna na ngai papa Christophe ezali boye nini epoussa yo ozwa inspiration ya ko interpréter banzembo ya notre frère Patrice et pour nini epoussa yo parce que ba musicien ba ka ebele neti ba Matu Samuel na tawana ba papa Denis Ngonde mais nazoka mingi yo préféra kaka banzembo ya frère Patrice nini epoussa yo bongo. Merci pour la question papa. Nazalaki ko la na l'air wana tant nazo yoka ba musicien na ko yoka beaucoup plus bavandi na bon eza mabete bazaki beaucoup plus na adoration. Mais ngalo ko naza na direction évangélique nazako landa mingi banzembo ya frère Patrice po ezaki na mateya. OK. Soko tali balbum wana nyonso abetaka na baler wana en tout cas ba mateya ezalaka mwa ebele net album na zolo ba ya Daniel Babylone. Daniel Babylone oui. Na kati kuna. Mais kana ko yemba mo moke. Daniel à Babylone. Ouais. Daniel vivait dans un pays où la parole était jetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Daniel vivait dans un pays où la parole était rejetée. Quel désordre dans ce pays. Mais Daniel craignait son Dieu. Alléluia. On lui proposa de s'asseoir en adorant les monuments, lui et ses compagnons. Mais Daniel refusa. Dieu ajouta l'intelligence à ces quatre beaux jeunes hommes à cause de leur sanctification. Cela étonna bien les rois. Il peut arriver dans ton pays. Les péchés est autorisé. Faut très loin ne crains pas Dieu. Toi, enfant de Dieu, fais attention. Waouh, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, vraiment, en tout cas, Bozali Kolanda Binomoko, topesi vraiment le sakou, il y a le zitou, il y a le respect, et pas il y a notre papa, notre frère, Patrice. Donc, je pense que Bouti Koyoka, notre frère, par rapport à la réponse, naye à l'objet que Natuni, pourquoi Alinga imiter notre frère Patrice, c'est parce que Natawana, Banzembo, il y a frère Patrice, c'était toute une prédication. Amen. Toute une prédication. Donc, tant qu'il y a Zoyemba, vous sentez que le col a matéia. Donc, le frère Patrice, en tout cas, Yangwana, papa Patrice, est au Pesiombo Temakasi, et notre frère Christophe Alelayo, notre frère Banda 95, il y a le baquet. Akangama na ye ko interpréter frère Patrice. Alors, nato na question moko papa Christophe. Nzembo ndengo zo yembela wani salinga na ba chair de poule. Do na yoki na malili na nzoto. Et salinga ba chair de poule. Donc en tout cas na habité bato bazolanda frère Christophe ni bakoloba epa ya papa Patrice ou be ye moko frère Patrice soki oyoki yo moko olobi ke soki oyebi ko elongika peut-être et qu'on différencie. Mais mon gongo, c'est tout notre frère Patrice. En tout cas, c'est la question de papa. Oui. Depuis 1995, till l'autre 2025. Bamboula. Alors, naibité, ce qui si aux oies d'Alican ici, ou bien il y a Okuta, ou bien Koluka, frère Patrice. Parce que netingane na besoin de imiter kana osabe fort. Est-ce que si on salapé occasion mobo kukuta na frère Patrice ou bien si vous allez en penser ou bien vous allez en noter? Merci papa. En tout cas merci papa pour la question. Vraiment na luka kukuta na papa Patrice. Pour moi la bien papa Patrice. Na bien frère Patrice. OK. Na luka ba mbule aza papa langai. Koko yoka ye mingi et sali pe na kola. Amen. Voilà, na luka penza ba mbule belé ya kukuta na ye mais nazo occasion na te. Mais Nzambe ayaki ko salanga ngolu opportunité mwana ka na 2002. Na 2002. Na 2002 oui. Ah donc l'air wana soki na obosa na te album ezaka na terrain ezaka tribunal Nzambe kozala. Tribunal Nzambe kozala. Voilà. Ouais. Alors na mois otozaka ka na mois de juin otozali date na bosani. Oui. Mais nazo ba kezaka mois de juin il y a 2002. Ndé na salaka effort kolongwa Pascal na kenda pena makona zo ba jour on kenda makolo uniquement na kutana papa Patrice. Quel sacrifice. Voilà. Na komati l'église l'air wana bazaki en face na mangembo église ya mangembo. On habite soki lelo bazaki wana te. Mais na l'air wana bazaki wana na komati l'église. OK. Alors na kuta frère moko na saluer bango na poser pe kananga frère wana meminga tina bureau. OK. Parce que église na bureau ezaka non loin. Bon, on a frère Patrice a déjà pasteur pour le moment là pasteur. Nathan on a pasteur ou bien mouillé. Bon, Nathan on a une église bazaki na ba matinale. Oui oui. Ba matinale mo za osama ya kafuka funa ba lero na tili banda. Donc bazako kanga pena ba veni bon. Lero na yebité en tout cas ceux qui azaka pasteur pour na 2002. OK. Lero na za pena na idée. Bon ngana kendela ki penza makambo mususu. Vraiment. Alors tant on a commis les frères a meminga tina bureau na posé pe kananga na ye tester tout ça beta guitare na yembaka na imitaka frère Patrice tout ça avec le les gens makambo ya musique ya test wana faut kutana ye moko faut mata étage. OK. Alors na mataka secrétaire orienté kanga na éviter ceux qui papa aux en bonne mémoire koyeba déjà ndengo zoke na histoire wana papa Patrice sokayoki moi peut-être alors na mataka ti likolo orienté va bien okuta 3 portes 1 2 mais yo tala oya katikati kota osowana papa. OK. Nde na kota ki na kendaka petit kuna na kota ki pe papa to sola kana ye ndenge na yaka au besoin ngé zaki tout travail en tout cas prophète Richard na ko sauté na yoga ka esengo ya komona papa Patrice. Wow. To kuteli penza boye. Ko la motamoni nzambe. Vraiment oui kaka ndengo lobi. Na zalaka na esengo po de 95 nazo imiter papa Patrice na ko moni na 2002. Donc en tout cas
soki muta kufaka na nsengo oui nde jour na nga pe aliwa yangwana wow donc na sepeli ta na mona ka présence ya mosali na Nzambe papa Patrice Ngabi na sa mutema mi yobi muti penza aponi singa pena na lukaka ye vraiment alors to bandai ko solo là mais papa Patrice azana bana molime belé ba te belé penza papa Patrice na koyemba na ye vraiment ba te belé ba bongola mitema belé pe penza en tout cas toi na kosa pena ba sanza mdokola papa Patrice. Merci papa. Alors papa Patrice aibisa nga boabi biso test ko yemba boyo yebi tozio kaka baote oyebi te non biso ezaka bongo te. Biso ezali awa soki Nzambe penza muta tindi yo. Oya travailler na biso. Kanga date oye lelo parce que ezaka na mois de juin. Kanga date oye lelo na mois prochain, c'est-à-dire na juillet. OK. Soki est tombé date ngo est tombé ko tomber pe ba mardi, ba jeudi nango yo foya parce que lero na zako yamba jeudi. Foya. Alors ce qui peut oyega na sentiment to Nzambe ka na loyenge kaka yo moko mona ka eloko sango. Très bien. Non ndima papa Patrice Nzambe na ndima penza. En tout cas. Tant na kiti na se secrétaire apesanga moi jeton ngo tilelo pe na zaba mais na bosa ngo yana ngo. Na numéro ya téléphone. Tilelo ezali de 2002. Wow. Na numéro pe ya papa Patrice lero wana babagisi na no 0 te e bandaka 99 continuer voilà na lobika 99 kuna na okende te vraiment alors apesanga na zonga papa na ko sote butwa na lala na esengo na banza mukoto ko mona penda retour en cole ko zande bususu oui pona lala na esengo ko mona mosai na Nzambe malheureusement tango to komi siko na mois prochain oyo papa lobaka na date esengela na kende neti lobby lelo camarade nanga Flori ailinga musale pa bandinga re pa wara na zami abi na zuli au cop salaire 6000 bon éviter le 6000 to 6000 francs 6000 francs bon na lero wana na tawa le wala 6000 zaïr na ibi non wa to za zaïr 2002 to za na francs siko na zo baté zaïr zaïr mobutu lero wana soki combien 6000 mais 6000 francs na CP la ngam oh de solo mbonge belé ibi singa ke soko ke kutu nanu to saite ba ko peso déjà avance sa salaire na yo na mamba papa Patrice pe ekufi place na tika kango banda wana nazo sous occasion mon Dieu ya kutana papa Patrice te Seigneur mais nayebi ke Nzambe trop tard pas na Nzambe za la kate amen trop tard pas na Nzambe za la kate ko elo mona komisi Nzambe ya koleka na bilili ya boye yo za lokola sarate oyo azalaki ke Nzambe alobine kobota Isaac mais habité il faut tant mwana musala mais lokola vraiment obunga kite bon par exemple soki frère Patrice ozala kana souci wana est-ce que okutana ye merci en tout cas wale na makambo Nzambe oui wale na makambo Nzambe parce que nazaka na souci ya komona papa Patrice mais nazwaka penza opportunité te lokola erupaka wana sikoyo eza makambo Nzambe natikaka nyonso na boka Nzambe OK amen voilà sikoyo par exemple frère Patrice soki abengi yo bo travailler okoke non pe ko travailler ti oui eza mabete oui mais ndengo oza wana ozali na musique ya yo moko oui naza déjà na studio groupe na yo moko groupe yanga moko OK naza na groupe yanga moko naza pe na studio na minute oyo groupe wana komboni kombo nango la lampe qui éclaire la lampe qui éclaire wow la lampe qui éclaire vous allez appeler moi ebele bon toza moi ebele yo nde fondateur ya groupe oui en tout cas vraiment Nzambe apambolo vraiment makasi donc groupe wana ozali na banzembo oyo Nzambe inspira o déjà oyo okomaka pe banzembo bi obimisa ko bi ti lelo ozaka na kata ko imiter obimisa dia banzembo ubi o imita ka banzembo frère Patrice sikoyo ko imiter frère Patrice na koma ko imiter so ba benga neti campagne ba milulu kaka na loba wana ko yemba banzembo ya frère Patrice mais na groupe esika na okamba to répétaka to yembaka banzembo oyo ndenge molingo santé zo ko inspirenga donc m'inspiration na yango ba invitaka yo pe na l'église ba invitaka nga na église na l'église yaka ndenge zaka ba milulu ba séminaire tout ça na ke mais soki na ke kuna beaucoup plus na yembaka frère Patrice vraiment en tout cas papa Patrice en tout cas nga na ko senga na yo vraiment soki occasion ekozala parce que bénédiction na yo on dirait ça wana amen occasion bande ko bazali ko landa biso
soko zuli bako vraiment ya kolanda émission oyo kozanga te kokomisela ngo notre papa frère Patrice qui en tout cas ezalaka na mwana na yo moko oyo amela yo mwana yo moko oyo vraiment a imitaka yo pe alela yo parce que kota ye vraiment na motema hein papa Patrice Lusaku place ozali alors c'est quoi obimisi déjà combien de nzembo de po bandi groupe ya yo moko. Bon, banzembo o eza composé eza ebele mais na lisungi o nzambe apesa nga muke na travail ki nzembo mibale mais on a bimisi na eza moko bolingo ya profit wana na te mingi ba maman OK pour balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation bon. Na banya na ko éduquer ba maman na bolingo wana ya profit profit voilà wow on soit inspiration wana bon inspiration wana na zuango kaka na butu hein que veut dire bolingo profit c'est-à-dire bolingo profit merci na zuango na un jour na zotanga Bible ezaka na butu ouais ndena yeko tomber na Romains chapitre 12 verset 9 ouais Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie bien que le lobanzambe za moko OK mais molimo mo santo ko inspirer yo kaka version na na bandenge belé mais les jours ngo molimo mo santo ko inspirer ngai na lobela na bolingo oyo ya ba foyer penza OK hein ndena oti ko loba ke na ko expliquer na ba façon belé na bité que version na Romains 12 9 lobi kaka makambo ya bolingo sur le plan physique non mais nga na zwa ki yango pona tela ngo siko ba mama ndé molimo mo santo pesa na Bible to tanga ngo parce que eko zala to batu pe place ndeko azuela vraiment 12 combien 12 9 12 verset 9 Romains chapitre 12 verset 9 place que l'amour soit sans hypocrisie voilà ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien OK wow voilà donc place inspiration nzembo place inspiration wana ezali donc bolingo et bolingo na bino ezala ya bilongi mibale te ndena ote koloba na nzembo yango neti kaka olingi papa côté musu neti olingi ete c'est-à-dire soki mikolo yango mwa misolo mwa vie eza bien pa ya papa mama pe respect belé otolobaka luzito ebele pa ya papa tout ça obandi kolakisa bolingo ya bien maloba nyonso nozoloba oyembe na nzembo eza na nzembo okoyemba ta mwa partie mukuse même une minute bande couper bayoka quand même moi elenge nzembo wana oui tango papa azalaka kosala ye mama ozalaka kotosa ye banda papa akoma chômeur mama botosi esila tango papa azalaka na mbongo mama ozalaka kotosa ye me banda papa mbongo esila okoma kobima libanda ye na mibali misusu okoma kobima libanda amour à profit mobali oza koboya ma sœur bolelo azangi mbongo kasi avenir na ye ndeko mwasi oyebi te mobali oza kofinga tantine bolelo azangi mbongo me kasi avenir na ye ndeko mwasi oyebi te bolingo ya profit mobali oza komona pamba polelo aza na pasi kasi avenir na ye ndeko mwasi oyebi te mobali oza komona ntina te polelo aza ndeloko te me kasi avenir na ye ndeko mwasi oyebi te mama ezala fidèle pa papa ma sœur ezala fidèle pa mobali na yo nalobi ezala fidèle pa papa que Dieu vous bénisse. Wow. Que le matin il y a vraiment kitoko boye. Siko papa yo pe penzo le kisi pena na frère Patrice. Et comme ina banzembo na ozobi musika lokola vol kwa frère Patrice. Bon, normalement, voix est un problème, oui. La voix de Rosa la ebele, mais mutuna mutulo lenge ya kosa la ezama. On a koloba bonazo kozoloba na base, mais na nzembo zo yemba na ténor à frère Patrice. Vraiment. Wow. Donc c'est quoi le point nika frère Patrice? Est-ce que vous n'avez pas école à frère Patrice? École. N'a pas école là-bas. Ah école. Frère Patrice aza muungani. Muungani. Bongo yo. Muungani. Ya za mutu ya mudiamu bongo yo ngala za musuku ya fish
Donc, boza batabando ndaka. Bon, voilà, c'est quoi, comme il a tribalisme. Mais oui, pour moi, on dirait Yonde Hollande. En fait, bon, merci pour la question. Exactement, pour tous na kibandundu mingi, c'est-à-dire na bandi koyoka yende mingi. Na bandi koyoka yende mingi. Bon, pour nino imita Fred Deningo ndete. Pour Fred Deningo ne peut bandana tawana banzem neza. Bon, ngape ezalaki koyoka frère Patrice bandi na ndako, na oti koloba ke papa na maman na kuti mama catholique ta mabotam. Mais banzembo bazali kotia wana mingi ya frère Patrice. Eza lokola ndenge balobake mwana soko tike sika banyama. Tango bazokola bandi kolobaka neti banyama. Alors na bande koyoka mena lero wana bomwana nazali kosepelaka bongo. Mena 95 tango nazi baptême on moni neti esprit yango nde koti. Kati na ngai siku ngape na bande koyemba. Na ba para pe bakomi kokamba. Okomi koyemba neti otala penza mama ekolo te. Te makambo ekolo te. Koyoka yende mingi. Vraiment. Bon, ceux qui peuvent nakutaka na lero ande botuni bazali kotia beaucoup plus papa de Ningonde. Tant mususu pe na kende na. Mais donc c'est que ba parents de ba pamemo na poso frère Patrice. Bon, ba parents de parce que même nazo reconnaître même jour na kulaka. Oui. Na catholique. OK. Jour na kulaka ba tielinga ba nzembo ya frère Patrice. Voilà. Lero wana Zambe alinga batona ye. Akanga kimote mate solo alimisa kibango solo banzembo moko ayemba kwa ya kala continue okati osuika wana bo eza banzembo bachela ngana oui na nzembo mususu pe susu nazali kolinga mingi qui est intelligent qui est très intelligent qui est intelligent c'est celui qui a la crainte de Dieu. Avoir les diplômes, ce n'est pas l'intelligence. Être docteur, ce n'est pas l'intelligence. Être boxeur, ce n'est pas l'intelligence. Qui est intelligent, qui est très intelligent. Tant que nous avons kabanzembo wana uti kokula, donc nous avons ce que nyonso eza na pamba ko banga nzambe ndeleki. Donc ba eko wana ba mateya wana. Catholique ni ce qui yo bando banga nzambe. Vraiment bon nga penza papa na koli na vie chrétienne avant yo ya koyamba Yesu mais banzema frère Patrice si ezote yanga déjà ezote yanga ezolonga na mabe en tout cas même kokola ngai so okatela kenge ba témoignage eza na koli pena na ba vie penza bona lo bakande bato baloba ko sala vie bien que to bien ngo za vie te ko sala kufa vraiment na sali yango penza te OK donc na koli déjà na vie chrétienne les pamboli monene nzamba atindeli biso toyeba vraiment kobatela likabo oyo les jours na kenda ko yoka notre bien-aimé en tout cas na lobité il faut na memela basali ya nzambe bana nzambe na memela bande konyoso ba landaka chaîne la chaîne Prophète Richard officiel TV. Alors papa Patrice talelanga likambo yo bande koyo baza nzinga papa Patrice ba congolais ata aux étrangers talelanga vraiment likambo yo koyoka ba grâce à boto biso ba oyo toza ya nzambe place oyo tokoki ko soutenir nde yango yo place nde tokoki soutenir yango. Alors papa Christophe souci na yo pe vision na yo na kata banzembo na yo koyemba na yo. Donc, objectif na yo pe vision les animes. Merci papa. Pourquoi ka kolinga koyemba ka na divaka so bien objectif na yo na kata koyemba et puis na kata inspiration frère Patrice. Merci papa. Ce qui n'a pas répondre na kata ya Bible. Vous sunga biso ce que vous avez dit dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. OK. Je vais aller à partir verset Matthieu chapitre 16. Naza déjà. Voilà, verset 15. Matthieu 16, verset 15. Voilà. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? 16. Non, là, Matthieu 28. Matthieu 28. 28, voilà. Oui, verset. Matthieu 28. Oui, verset. Verset 15. Ok, Matthieu 28, verset 15. Oui. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Balobi, les soldats prirent l'argent. Matthieu chapitre 20. Papa. Verset
Nini bazolo bana. Allez fête de toutes les nations. Allez fête de toutes les nations. C'est wana on dirait Matthieu 10. Non 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 non. C'est Matthieu 28. Jésus-Christ a kotinda ba disciples na ye. Azo tinda bango. Bakende na mokili mobimba wana. OK. Na yango nazolo ba wana kasi. On dirait eza na chapitre 10 kuna. Ndé on dirait ça. Allez faites de toutes les nations les disciples. Ils en a 28 19 sur le total bien. 28 19. Pour Olimbisa Mouké. Allez faites de toutes. Oui, ça bon papa. 28 19. 19. Voilà. Matthieu chapitre 28 verset 19, totalement 19. Allez faites de toutes les nations place des disciples. Voilà. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. OK. Place naza bandana no phrase wa liboso allez na bandi allez faites de toutes les nations des disciples. Amen. To suki wana. Donc objectif nanga ezali ya kokende bipai na bipai ko sala bato wa komba yeko na Yesu Masia, c'est-à-dire ko évangéliser. Donc mission nanga ezali mission moko évangélique ya ko évangéliser objectif oya nga ya koyemba yango so tali memba nzembo yanga moko ezapeka mate. Eza ko évangéliser siko lokola nzambe nano apesinga makoki ya kokende par exemple musika pena tende ba Canada ba nini mais tant on azo yemba déjà boye tant on azo yemba déjà boye évangile ezo komela mutu aza na Londres mutu aza na Canada mutu aza na Lubumbashi. Voilà donc mission oyo pusangai na te ya évangile oyo po ete batu na yebi ke na tango ya ba papa na biso Patrice eza na baye babongola mitema neti ba biso ba oyo tozali eza pe na ba période ya batu musu babongwanaki na tango ya Pichu Mwanza mais na tango na nga pe eza na batu oyo bakobongwana pe na banzembo yanga. Voilà objectif nanga donc batu wana bakorupenga te il faut na te ya bango kaka na nzana loyembo sikoyo ndenge oza wana yo te ya kana nzela loyembo yo za pe ote ya pe boy na kata ba église oza na ministère te bon na kata église na te na za na ministère évangélique donc oza évangéliste na za évangéliste. Ah bon na te ya pe na église siko na ki évangéliste na yo na musala nzambe nini ya liboso na évangéliste na musala na koyembela nzambe plutôt koyemba nzambe ya liboso koyemba nzambe. OK donc koyemba nzambe ya koyembela nzambe mais mingi o mipesaka mingi na nini bon na mipesaka mingi na loyembo parce que loyembo ezo faciliter ndena oti koloba na minute oyo eza na ndeko aza na musika akoyoka nga facilement. Mais sikoyo na côté en église peut-être nous a limité kana quartier na côté kana vient na biso bato ba yebi église wana dès toza na la main puissante de l'Éternel bato ba yebi kaka la main puissante de l'Éternel ba onde ba koyoka mais sikoyo po muta musika yoka mais na nzana loyembo liloba nzambe okoma mbala moko na mutu aza musika. Voilà. Mais oza na église oui ya yo moko te. OK oza na vision église te. Pourquoi na tuni parce que tozomona mingi ndenge lelo bandi na koyemba boye lobi nzamba tomboli yo okomi lokola bandeko ebele tomoni ba yaka ka boye naza muyembi naza meustro boye atonga église il faut tuna toyeba déjà papa. Oui eza bien eza na vision ya église. Bon ko répondre oui ou non wana eza penza na bosenga la ngate mais réponse na ko pesa na question ezali ke nzambe ne mutu ayebi. OK nzambe ne mutu ayebi yende mutu azotambusa biso soki ke na volonté ya nzambe ezaka un jour na za na église na te ya pe batu para mokano na nzambe mais nga pona loba ke nazaka na pensée wana to nazaka na ngote wana na kokolo babongo te mais nzambe kaka nzambe nde mutu ayebi lobi na biso vraiment. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Vous avez 3 titres. Nous avons 2 titres. Mais moko oyo ese bimi na a besoin de ça. Vous avez na bosenga moko et pas bandeko ba Holanda yo ou bien pas papa Patrice ou bien pas bandeko muso balandi yo. Nini okoko za nango lokola bosenga et pas na bango. Na kati na ma musique na yo. Merci pour la question. Bosenga ezali nakati ya mosala nzambe bosenga ezali nazo senga nde lisungi bandeko eza mabete nazo senga lisungi juste na mosala na nzambe mosala nzamba sunga même bible elobi na biso ke soki mutu moko abongoli motema na lola nzambe asalaka fête mais soki tozongi même sur le plan physique tant fête esalamaka bato balie bameli basepeli
na suka nango basaka nini banzungu oyo balambelaki biloko baotika ngo salite oui baotika ngo salite te bakosukola ngo bakobongisa ngo donc yo pe ndeko oyo oyoki mbela oyo bisiko ozali eke osungi ocontribue na mosala nzambe na tina ke évangile ekende musika tango évangile ezokende bato bazobongwa na nzambe basala fete na lola yo nzungu oyo osalaki bato balia bilei wana nzambe akotika yo te. Merci beaucoup. Donc naza na besoin ya lisungi donc bakosunga yo bainstrument bien nini mingi oyo oza nango lokola besoin nango parce que eza na bandeko bazolanda biso bazala vraiment na souci vraiment ya kotia poids na mosala nzambe olia akende kobwaka ngo na basi na babar na babisika mabe tant mosusu mpe ayoki soutien à notre frère ana likabo mais likabo wana eza limité peut-être besoin na yo basungo na domaine nini. Merci. Besoin na ngai dans un premier temps kosunga ngai banzembo ebima évangile comme na mato ya bato donc production donc ba produire na bima banzembo ekoma na mato ya bato o nyonso nzamba tiakati na nga olie suka na nga moko mais bato nyonso bayoka ngo nde na utako lobake eza na bato bazela ko bongwa na bango eza epa na ngai na nzela ba mateya oyo vraiment alors souci na ngeza ke ya production banzembo ebima surtout o ebimi déjà il faut nasala image nango il faut nasala lango promotion donc évangile ekende vraiment sikoyo epa ya frère Patrice papa Patrice ozali loba website été par exemple pour parfois pe azolanda yo nini yo koloba na papa Patrice. Premièrement na pesi papa Patrice ngoyi muso kosuka kana papa Patrice parce que Patrice Mubiaye Patrice Mubiaye pazali mais nazoloba na papa Patrice ngoyi musoko oya mama Esther. Merci vraiment na pesi mbote mingi epa ya papa mwana na bino yeyo pindi Saidi Christophe tozaka kana musala oyo bino bosalaki na matambe na bino nde tozokoba kolanda vraiment nzambe apambola bino abanzi na utaki koloba ngo na debia oke koyoka papa na nga mingi nde salike en tout cas na kemba na musala oyo nazosala. C'est ça la reconnaissance. Voilà donc papa esiko ozwami na pesika bambote mingi nyonso d'abord tosi tolobeli yango awa o etikali nzambe azwa lokumu. Merci vraiment parce que télévision ezangonga nazosala kadi ya signal kuna na sima kitalatala. Alors papa Patrice oyoki mwana na yo papa Christophe alobi mwana na kata condiment bamso ba yo kanza ke mwana mokabota quelque part te aza mwana ya biologique te mais mwana ya condiment. Alors aza vraiment reconnaissant na yo abongi yote abosani yote azaka toujours kolanda ba trace na yo. Alors bandeko to komi presque na suka question na ngai ya suka pote na clôturer zali ke est-ce que à part notre frère Patrice Ngoyi Musoko ozaka na musicien musute oyo olingaka mingi ko interpréter ye pour ba mise baza belé mise chrétienne. Bon kolinga mingi na lingaka bango nyonso bango nyonso en tout cas na linga bango bazali musu baza ba grand frère ba ya na nga kati na musala na nzambe en tout cas kolinga na linga bango mingi mais pour na imitation pour imiter na imiter ndé frère Patrice kaye mais kolinga na linga bango nyonso do so na personne nzembo ya taya ya muyembe musoko yemba te. Bon moi muke ya Pichu Mwanza moi muke ya frère Pichu Mwanza moi muke ya frère Pichu Mwanza bon Moïse Mbi te Moïse Mbi ete point na bien moté papa na yoka ngoka mais na okoye mais on dit maké kaza musala nzambe bon ala musala nzambe ala musala nzambe ya solo